liboso. Il faut quand même boyer baké pour batanga fafa un mois et je le canaba TV mamele la zolo belela. Ba yebi même une adresse pas matanga ça. Quand même il fallait tout le monde a ba vedette auto tanga ba comboté. Quand même il fallait tout le monde a ba mais de regretter même ba pétro à nouvelle écrita. Na ba mikolo ya ba membre na bango. Quand même il fallait ba se réunir moi muke ba ça la réunion pour le tata chef les frères na matanga ya famille ya fafa de Molokai parce que sa famille vive la musique. Mais tu remarqué ton monité. Oh, on a mon mère Amazon, mère Frenchen, na Zimbabwe. Ba misusu na habité sur baza place ni pitate. Même il y a ba maison mère, même il y a ba orchestre BCBG, ba BCBG, même il y a ba orchestre belé. Ba Zaiko, ba belé, Bampire ba Kuba, ba orchestre belé na moni monité. Or fallait quand même ba monana. Bienvenue sur www.trace RDC News. Là, je dis directement un grand merci à Nzambe Tata. Oh, apesi biso le sous pe mamukolo ya lelo. Na pesi le sous merci na grand prêtre Lik Koussissa depuis Dubaï. Pourquoi pas à toi Eric Koussissa Dobozé Belé Bomesana Kolanda Reims, maestro Mouya de la presse congolaise. Et là, je vois directement les amis de Reims, maestro depuis Dubaï. Pourquoi pas à toi Lodinda depuis Kolowezi, sans oublier René Abir, les Macron, les Fachi, les cardinals de la presse congolaise. Donc là, je suis avec Moko Yaba, ancien, il y a Moko Yaba, ancien, il y a Viva la musique, et puis fanatique, il y a Papa Wemba, il y a des gars qui sont au Bétani Mama Solo. Par rapport à l'actualité où ça se déroule dans la ville province à Kinshasa, que bien que Moko Yaba, ancien musicien, il y a Viva la musique à Outikoti Kabiso. À l'instant même, à côté de ma belé, na mikili ya poto et puis biso awa na Kinshasa na si bomoni ba image toza bongo na matanga ya fanfan de Molokai. Là je dis directement bonjour. Bonjour. Voilà papa ben impression na yo ezanini que le kana chaîne na biso Trace RDC News. En tout cas, il y a sepeli mingi na chaîne na bino na ndenge bomoninga bozo poser nga ba question marqué kutu boye ba ingati mais bo pesi une importance mingi pour na retourner nga ba question concernant mort ya Fafa de Molokai, l'un des généraux ya Viva la musique et pas ya papa. Voilà, Oroïs ko se présenter na ba nyonso bazui occasion kolanda yo kombo nani et puis na kati ya Viva la musique osanani et puis apport ya yona fanfan de Molokai ezani. Ngai kombo na ngai ezali Lutumba Malamu Jimmy mais mingi na kan Christophe ba yebinga na kombo ya coach on a zaki entraîneur ya football. Alors pendant rapport ya mort ya Fafa de Molokai et salinga pasi ponga na kumisa orchestre musute na Christophe soke ko tuna ba oyeb sabino koloba kutu mabe ya Viva la musique te to Papa Wemba na kumisa na nga musicien mususute na nenga mabete na kumisa kaka Papa Wemba na zalaki fanatique na ye na zalako kende ba concert ya Viva la musique ya ngona na zalaka soki l'un des généraux to mutu moko to membre ya Viva la musique soki na za dispo en tout cas na zanga raté na zalaka na day wana to kaboli mawana bango ya ngomoni na zalia wa na busu melo na kasavu busil shaba na zali wana pona okabola mawa na famille ya Fafa de Molokai. Voilà, azali wana pona okabula mawana famille ya Fafa de Molokai to profiter to betani mo masolo ya ba année passée et puis to kende na bino to continuer na ba image. Coach to lingi to yeba yona fanfan de Molokai boyeba ni wapi et puis ezaki na ba nini. Fafa de Molokai ye abotami na Matadi. Ninga na botami na Kinshasa. Na découvra kaye autaka Matadi aye ko vanda passe bango tata na bango. Na tata ya pasteur Koutino bazale kina kulutu alors ya yalaka ko vanda na busu melo ngalo kona na lingaka mwa muziki mingi na banda ko mona ye mais na momana anda oyema na viva te anda oyema na yoka lokole bala ko benge comment le vrai comment les a Nginzulu Fabrice alors l'air ye Viva la musique nde ba ko bakisa kombo ya Fafa de Molokai
le maestro koyeba na relation nga na ye ezala mpenza te donc nga nayebi ye mais ye ayebi nga te mais nga na bandeki kofréquente viva la musica ndenge nayebelaka ye. Voilà, hier, avant de fréquenter trop vive la musique, voilà question un peu un coach Tony Toyeba, fanfa de Molokai, na vive la musique. Hier, azalaki na série ya ba Bailo Canto, ba série ya ba Vebi Poli Personam, na ba époque ya ba King Kester Emene à Personam aussi. Pour moi, les frappé trop na famille à vive la musique. Na ebité yazaki avant Bango, après Bango ou comment? Fanfa de Molokai aye après ba Bipoli. Bespera, ba Ziza, ba Bongo Wende. Après départ, il y a ba Jado le Cambodgien, nde ba Fafa ba yeko kuta ba Kester. Donc Fafa yeko kuta Kester Emenea. Bon voilà, on a quatre hommes qui donc ayeko kuta ba Kester Emenea et puis donc à l'instant là na pour ce temps ayeko kuta ba Kester, je me rappelle bien que on a ba Bipoli pe baza. On a ba Bipoli ba zongi. Balongwe viva na musique ba yeko zonga. Ah donc ba kei après ba zongi. Zonga kutani na bango. Ba yembi pe lisusu. Na ba Jado le Cambodgien, na ba Espera Kisangani, na ba Dindo Yogo, ba Deba ba El Shabab, ba oyo nani ba Fataki, ba Juna Janana, ba oyo ba professeur Miloson, ba Santana Maître Mongo, ba Koyongonda le batteur, ba Ichari, ba Lokole, ba nani suba oyo nini Siriana akolokaka iso na iso ba companateur ba bassiste lokola ba nani oyo Maître Pinocé ba. Donc voilà là tu comprends bien que basé belé donc ce coach a bien bando tanga bango awa donc tu quatre pe maramususu est important to lobeli yango te. Voilà to moni na matanga ya Fanfa de Molokai le maestro to moni na matanga na ye to moni kaka apparition il y a ancien musicien vivant la musique à Moko donc bah image de Jésus le Karana au Mona tout moni bah port et bah fait chaque Congo et puis maman Amazon elle vient d'arriver donc mais te sentir absence il y a ban il y a vivant la musique actuelle au bazalelo au baroque quoi ko kabola mawana ba vie au bango banda ko la TV mais tout moni absence na bango cela dire quoi na absence yo ko lo banetini bon yango na uta ko lo bape na mission na pasaki avant yo. Et ça regret mingi. Toujours regretter mingi pour les musiciens congolais. Mais dans la salle d'analyse, on a des joueurs. Des joueurs, on a même des joueurs à Kala, à Koufi. On a Moutubile, on a Kiika, Kabongo, des joueurs rebelles. Bayaka na matanga na tomo na ango. Mais na ba musicien na salle remarque on dirait bayaka mingi c'est leur génération. Or yo poye ba musique au kopiaki Batouana Liboso. Il faut quand même boyer baké pour batanga Fafa. Un mois, et je le canaba TV, ma mêlée la zone là. Bayebi même n'adresse pas matanga ça. Quand même, il fallait tout le monde avoir vedette, autotanga ba comboté. Quand même, il fallait tout le monde avoir mais de regretter, même ba pétro à nouvelle écrite. Na ba mikolo ya ba membre na bango. Quand même, il fallait pas se réunir moi muke ba la réunion pour voir chef les frères. Na matanga ya famille ya Fafa de Molokai parce que sa famille vive la musique. Mais tu as remarqué ton monité. Oh, on a mon mère Amazon, mère Frenchen, na Zimbabwe. Bah, misusu na habité sur la place. Mais selon on a mon bangoana. Mais malgré ça, tu as musicien, il y a une nouvelle écriture. Même il y a une maison mère. Même il y a un orchestre. BCBG. Même il y a un orchestre Belé. Zaïko. Belé. Bampire Bakuba. Orchestre Belé na monité. Or, il fallait quand même monana, surtout que Sokoda. Quand même, il fallait pas larguer membre mais dernièrement, tu as dit que non, papa Verkis Kamwangan, quand on parle de Verkis Kamwangan, on voit directement Sokoda. Tu as dit qu'il y a en tête il y a Sokoda, mais tout le monde qui donc voilà, donc étant tu as déjà Sokoda, tout le monde a dit que non. Ba place Moussoussou, le président Jossar Nyokalongo qui est actuellement le président de Sokoda, mais est-ce que Basango Oyo et comme il a qui dans ma tête famille ça qui va démarche comme il a mais le qu'on a fait bana mais le bambi na TV plusieurs fois on est en mutuka ko discuter la côté aboter la ngopé polémique
même mutazala maluo kayebi ke fafa kufaki loba azala muta miziki te mais muto a miziki ayebi ke fafa de molokai surtout que mikolo tozala problème ya maladie na biso oyo COVID-19 COVID-19 tozala bandaku mutu no sato vendre la mingi TV alors tokokama information fafa de molokai ba musicien ba yebango te wana chose est faux mutu no sa yebango loba azala volonté te. Voilà, tout ça toujours en accord de la musique. Donc là, je profite pour dire aussi un grand merci à Glody Kumakuma Saint-Zambé en Norvège. Pourquoi pas à toi, Glodinda, encore depuis Kolowezi, Cap Doudou Nzenze, maman de Jenny Nzenze, Roi Manitou, Ludovic Biard depuis Afrique du Sud, Jojo Lolia, Afrique du Sud, Lionel Yemo depuis Luanda, donc à Zolanda Bissona Minito, Tony Toko, on a touché moi dossier, où est un dossier à famille, Papa Wemba, Toki qui non, le pan où il y a Papa Wemba, où est Tikalaki. Était Camille. Et tant que Bino, Bafana, vive la musique, Kala, Boibi, histoire, Boibi, les grands poètes, on a bien les grands poètes, Papa Wemba, levé beaucoup de personnes. Côté avant ça, il idéologie, ma réponse, tout le monde a bien, mais grâce à levé beaucoup de donc voilà. Tant que Bino Bassangwane, ce que Bino Mato qui bat, qui est loco et Tikala qui est non sur l'équipe de Bomoniango, Bobia, Papa Wemba. Et ça, le Bino. En tout cas, les Toyokagi Sangongo. Biso nyonso tokumisa viva la muzika même ina bato bakumisa viva te esalaki pasi ozo comprendre koyoka ke lupangu ya vie le grand mayas linyoko atembe bakala dia kuba bakombo ebele to regrettaki yango mais par après toko comprendre que ça problème familial omoni problème à famille ya bato moyo kota penza na mozindo ezate bango bayebi raison pour laquelle bazolinga batekango moyo kota pende non balinga batekango te po etekami déjà bon toyoki déjà etekami mais loko to sepeli kaka muta sombi yango gouvernement akosala yango place moko ya tourisme bato bakende kobetaka mwa batour bayokaka masolo ya Papa Wemba batalaka makambo na ye asalaka eloko nde bato basetere yango wana bon même nga nasepelaki yango te ke particulier moko asomba lupanga Papa Wemba mpongo nayebi mentalité ya bacongolais mutu soki kaka moko asomaki lupanga Papa Wemba alingaki kolobela yango na ndenge ya bien te elingo kobima mpe bien te mais na gouvernement qui dit l'état eza yo ezanga donc esali nango eloko te soki nango na maboko ya l'état esali bien. Est-ce que coach osa sûr que non lupanga o malgré ba problème familial est-ce que lupanga o nde etekami ba famille ya Papa Wemba ba ko bénéficier nango ou nyonso o pas toki que non ba olinga basala yango musée de façon que ba betaka tout beti tout moi di fois koti pour na compte ya ministère ya culture et art. Est-ce que ba famille na ba ko bénéficier nango entre tes zaki loko o ba koko na ba koko na il fallait ba mona kango il fallait bazala wana ba mériter et tant que koko na bango star yo lo bani par là bon famille est bénéficier na mbongo bazui mais ba koko ya ba koko na mais bango so ba yeba ki yango bongo ba ko libérer yango te. Parce que comme moi problème le comme na maboko à l'état en tout cas famille aux asouté. Voilà oko lancer moi message nini pour na ba artiste oyo batikali bazana no envie tango makamba boye ba réalité ya boye et le kana kata mboka na biso ke no artiste moko akufaki atiki loko moko oyo ba o batikali ba bénéficier nango pour na ba artiste o batikali message nini ko lancer. En tout cas na ba artiste o batikali na koyebisa bango boye soko za na ba bien otame o préparer famille na bana na yo na bandeko na yo bayebake soko za lisusu te bien oyo etikala batusha yango te etikala mpona bana pepe etikala mwa image na yo moko ke tela musicien songolo mpakala azalaki kovanda na binanga numéro 5 nde tomonaka inde 3 ya Papa Luambo Makiadi si je me trompe nde tomonaka omoni ndenge so oleki na inde 3 okotanga koma mutu mosusu te olobaka yaka tokutana pembeni ya ndako ya Luambo esalaka mwa bien omoni bato lokola bavie bokulu ko donc aza vie moko donc aza mundene ya aza icône ya musique ya Congo donc aza pena vimba nde René Abira lobaka aza pena vimba aza ya bodo donc voilà to chité comme chité na biso déjà na émission na biso donc na entretien auto zaki nango na coach mais to moni ba artiste comédien ba artiste kili ba okufa bazozo ba kombo na bango ba okende ko tcha na place des artistes et aujourd'hui là il fallait cérémonie et ça la ma okende ko tcha kombo ya Fafa de Molokai na place des artistes mais et salamité
pousser ba raison na bango via confinement l'état olingate et tout mais na kati ba confinement il y a plusieurs mots il y a ba artistes tout ça au mona ki no biso ba pandisango tozo kende na bilili to mona ki no bazocha ba kombo ya batu mususu par là on lancer message nini na gouvernement congolais par rapport à makambo et l'équilibre bon nga na regretter nango po Fafa de Molokai aza musicien oyo asali pe makamu na mboka donc ayebanaki mais le problème est que batu pe basali ba démarche pour que ça moi tour en place des artistes et c'est ba contacter qui bateau bazalaka chargé na makambango mais avec Vechaka Congo est-ce que toi tu es sûr que non à contacter en côté avec Vechaka Congo artiste en danger alors question je préfère mieux faut botu na Chaka Congo mutaza mieux placé pour na nini Fafa de Molokai ba beti tour na place des artistes était il y a quelque chose à mieux placé il y a qu'on répondre à un moins difficile. Voilà mot de la fin na yo coach na chaîne na biso et puis mot de la fin na batunyo so obalandi. Mot de la fin na ngana sepeli mingi na bana ya Kasavubu. Bilongi mingi na moni ya bana Kasavubu baye kolela Fafa de Molokai. Surtout ba fanatique ya Viva la Musica. Na remercier pe mingi arrivé à Mère Amazon et salinga bien. Il y a Mère Frenchen, il y a Zimbabwe. En tout cas, et salinga bien plaisir à trop et l'équipe sans problème. Tozali awa, tovandi, tozo kabulana batapoto. Malgré tozo tala bililité, ndenge boleli Fafa. Mais to regretter ka pona problème toza nango. Normalement Fafa fallait musique na shaba. Bacha ben instrument awa viva beta na orchestre mususu oyo et kokaki ko beta. Susika toza nango yango na mémoire to ça les ate po beko ya l'état faut ko respecter. Merci coach, merci na balandinyo sur la trace RDC News. Na kolobali sous mes sincères condoléances na famille à Fafa de Molokai et puis ça me comme biso na tonga mabe malgré moyen ko livrer ba concert exact pour na maladie o ya Covid-19 mutunyo so azana confinement de toujours Eleanor ya valobara rester à la maison. Rester à la maison, tout se protéger, toujours bon on a tous un coach car à 1 mètre pour na toujours y a commis batela. Donc voilà, je dis directement un grand merci na yo Cap Doudou Nsenze na Ozo Sala. Pourquoi pas à toi Roi Manitou Ludovic Biak depuis Afrique du Sud. Na Sanité, les amis de Reims Maestro depuis Dubaï, dans ce na bois Kibnote Zamabe. Nguli Kadimax, mon ami personnel, donc Yaza ya 4 penado merci dans la réalisation. Na Sanité René Abir les patrons, il y a trace RDC News. Pourquoi pas à toi Arnaud Kadima. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Trace RDC News et ça acaba bien. Bye, on se retrouve à la prochaine.